Ezala mopanga monene ya kokoisa satana. Alleluia. Nabiki te nabiki na kombo na Yesu. Alleluia. Amen. Sinalingaki na kufa ovikisi na yaya. Alleluia. Sinalingaki na beba sinalingaki na kufa ovikisi na yaya. Oh, mwasi moko alingaki akufa pokwa na lelo Yesu mati a relevé. Yesu mati a relevé mwasi moko na pokwa na lelo. Yesu mati abikisi mwasi moko na pokwa na lelo. Yesu mati abikisi papa moko na pokwa na lelo. Yesu mati abikisi ndeko moko na pokwa na lelo. Haleluya. Elikia kimya amen 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 Alleluia. Amen. Tikanga la sanjolo Yesu Masia. Alleluia. Amen. Mosantu ozali Nzambe. Alleluia. Na butu na lelo kolimbo kobikisa ndeko moko. Merci pour la délivrance ndeko moko. Alléluia. Merci pour ndeko moko kotelema. Yesu za lokumu. Pour kotelemisa ndeko moko. Na ndela na liteya oyo. Amen. Ndeko tola kozela yo mama utakoza na ligne. Benga ndeko benga moninga yo mama utata semi deja na ligne. Azali kozela yo kota pona émission na biso ya chaque lundi. Oh la parole d'encouragement. Mama utata za deja na ligne bien aimé tozali kozela yo benga ndeko. Oh partager émission oh bien aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mbote balinga mikati na Yesu Masia. Ya solo ngongebele mi. Tango ekoki. Oyo biso na bino tebaka na kokutana. Na émission na biso ya chaque lundi. Oyo tobengi yango la parole d'encouragement. Oh bien-aimé, benga ndeko. Yebisa ngoka na biso bele mi na rendez-vous na biso. Tokota toyebana kosolola. Oyo ezali maloba na Nzambe. Nazalaka nesengo mingi na mokolo na lelo. Ezali mokolo oyo tokumisaka Nzambe oyo toyokaka topartageaka mateya na biso. Oh Yesu alingi biso bien-aimé. Yango liboso te tobanda. Tokanga miso na biso kobondela kotika ta oyo na maboko na Nzambe. Tobondeli na kombo na Yesu Masia. Mojali sina likolo na sepe na nyonso. Mopesi pema. Mopesi kimia. Oh Yesu Masia topesi yo merci. Merci Yesu Masia pour la temps qui toko disposer sous na bomo ina biso. Merci monimo mo santo pour la temps oh Yesu Masia. Oh ta oh toyebaka kosolola oh ezali maloba na yo
ta oyo toyebaka na kopartage Yesu Masiya, ta oyo toyebaka kolendisamaka na nzela liloba na yo. Merci pour tosangisi biso lisusu na bandeko na biso. Oh Jésus, totiki moment oyo na maboko na yo Nzambe. Totiki Seigneur, et te thème oyo tokopartage na maboko na yo. Père de gloire, tosengi assistance divine na yo mo Dieu mo roi na tango oyo. Papa bomaki bomoto na ngai Yesu Masiya, kasi oyo nyonso kolobanga ezala ainsi dit l'Éternel. Nakei kosopoze na esprit nyonso oyo ezali ya yo te, ya ba voyage de pensée oyo ezali ya distraction ezala mosika na kombo na Yesu Masiya. Mon Dieu mo roi, revêtir nga na tango oyo na puissance na oyo Nzambe po te Yesu Masiya oyo komana monoko na nga Seigneur ezala part na yo. Mon Dieu mo roi, na peso merci na ta oyo joie lokumu kumbama na yo na kombo na Yesu Masiya nde tobondeli bongo. Amen. Amen, amen, amen. Ya solo bien aimé, Nzambe alingi nga na yo a permettre que toyebaka kokuta na tango oyo ete tango oyo toyebaka kosolola, toyebaka kopartage oyo ezali liloba la Nzambe. Molimo mosantu asungi lisusu toyebaka kopartage na oyo ezali ya malamu, oyo kosunga bomoi na biso, oyo kosala ete biso totelema lisusu, oyo kosala ete biso totala lisusu ba problème na biso ndenge ezali te, oyo kosala ete biso tobosana oyo nyonso ezalaki ya mabe, kasi biso totelema mpe tokende liboso. Yango Saint-Esprit atusungi toyebaka kopartage na te moko ezali ya motuya oyo tointitule yango la femme relevée. La femme relevée. La femme relevée pour la nini? Pour Yesu Masiya alingi a délivrer mutu moko na mokolo na lelo. Yesu Masiya a délivré ki pe mwasi moko na histoire oyo tokotanga. Yango to intitulé la femme relevée. Mwasi moko a se relevé lisusu. Mwasi moko a telemi lisusu. Mwasi moko peut-être azalaki ya kovanda, mwasi moko peut-être alembaki na prière, mwasi moko peut-être maladie ekangaki bomoi na ye, kasi Yesu Masiya Yesu kopesa ye vie. Yesu Masiya Yesu kopesa ye esengo, akomaki mawa vie na ye komaki na ba souci, vie na ye komaki na ba dépression. Kasi ete na nzela na thème oyo Yesu Masiya a Yesu kopesa mwasi wana vie. Lolenge moko pe na butu na lelo ete na nzela ya thème oyo tokopartage naza na continuer te Yesu Masiya akopesa mwasi moko courage, akotelemisa lisusu mwasi moko oyo azalaki avandaki, oyo azalaki courbe, akotelemisa ye lisusu, akoyeba lisusu na koredresse ye. Na poko na lelo Yesu Masiya akoyeba lisusu kopesa lisusu kimia na ndeko moko to papa moko oyo yazalaki kimia, oyo vi na ye ezalaki courbe. Yesu Masiya akoya kote Yesu kotelemisa ye, Yesu ko redresser vi na ye. Na poko na lelo Yesu Masiya alingi a redresser vi ya ndeko moko oyo ezalaki na désordre. Yesu Masiya alobi ete alingi a délivrer. Yesu Masiya a délivré vie ande comme oya kangamaki na esprit maléfique. Yesu Masiya a délivré na butu na lelo. Yango bien aimé, to koti na kati ya thème na biso. To na Bible lobi na biso ete. Na mokanda to fungola mokanda na Luc 13:13 kuna. To koyeba na kotanga passage ya mwasi moko. Oye abikaki. Mwasi moko pe oya traversaki ba problème difficile. Oya traversaki étape ba tribulation. Situation moko difficile na bomoi na ye, kasi tango Yesu Masiya atelemaki na bomoi na ye, mwasi oyo asekaki, mwasi oyo aglorifiaki Nzambe. Lelo moko bien aimé ete na butu na lelo biso pe Nzambe alinga pangusa ndeko moko pinzoli oyo awumeli nango tango molai. Sans plus tarder tokosenga na yo ndeko zwa Biblia na yo, tango nyonso esengeli toza na Biblia na biso. Biblia na biso ezanga biso te bien aimé, yango neze ko sala ke tokola na parole de connaissance kati na liloba ya Nzambe na à travers Bible. Yango tokei ko fungola yango na kombo na Yesu Masiya. To fungoli mokana na Luc 13. Tokei ko tanga kuna na 10. Alléluia Jésus. Alléluia. Mokana na Luc 13:10-13. Le bina bisoni totangi na kombo na Yesu Masiya. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Ah, bien aimé, Bible a dit qu'on a de Konanga. Et
Jésus-Christ abandaki koenseigner na synagogue, abandaki koenseigner jour ya Saba. Jour ya Saba ezali jour oyo bato basalaka te, bavandaka na bandako. Kasi jour ya Saba Yesu Masiya abandaki koteya. Et voici na kati na bato oyo Yesu Masiya abandaki koenseigner, mwasi moko azalaki wana na kati. Mwasi yango azalaki possédé na esprit nini? Azalaki na possédé na esprit démoniaque. Esprit wana bien aimé eranda ye infirme. Donc infirme ni komaka mutu moko azali inactif. Donc asalaka mosala te, kombo na ye ezali kaka ke atelemaki maladie evandi mingi na esprit na evanda ekonza nzoto na ye. Donc eranda ye akoma inactif, akoma courbé likolo ya maladie oyo bien aimé. Mwasi oyo awumeli na maladie oyo pendant 18 ans ya souffrance bien aimé. Elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Donc maladie wana esprit wana erendre ye et commission a comina courbé. Donc vie na ye mobima pendant 18 ans azalaki courbé. Courbé de kolobake. Donc azalaki akongunzama pendant 18 ans bien aimé. Tala souffrance au moins si oyo azalaki nango. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Tangu Yesu Masiya amoni mwana mwasi oyo, amoni mama oyo azalaki animé na esprit démoniaque oyo erendre ye infirme pendant 18 ans. Tangu Yesu Masiya amoni ye, mbala moko a adressé parole epai na ye, alobi na ye ete femme, tu es délivrée de ton infirmité. Bien aimé, histoire oyo ezali histoire moko ya pasi bien aimé. Histoire oyo ezali histoire moko ya pasi. Mwasi oyo Yesu Masiya abikisa na verset oyo totangi. Bible etangi ata kombo na ye te. Mwasi oyo histoire oyo totangi oyo a bénéficié grâce, une grâce moko merveilleuse oyo a bénéficié puissance moko na part ya Seigneur. Mwasi oyo bayeba ye na Bible te, batanga ta kombo na ye te. Mais par contre Bible elobi na biso ete mwasi oyo malheureusement azalaki malade. Mwasi oyo malheureusement azalaki animé na esprit moko ya mabe. Esprit on est rendu infirme pendant 18 ans bien aimé. Na mokolo na yo toyebi te, mwasi oyo mpe kozala ngai, mwasi oyo mpe kozala yo, mwasi oyo mpe kozala to papa, mwasi mpe kozala eponite spirituellement parler kozala mpe mobali, mwasi oyo ekoki kozala mpe membre moko ya famille na biso. Bible elobi ete etanga kombo ya mwasi wana te. Mais eloko biso toyebi ete azalaki na vie normalité. Mwasi oyo azalaki courbé, akokaki kutu kose redresser tout droit boye te. A passé vie na ye mobimba pendant 18 ans na souffrance bien aimé. Est-ce que tokoki koimaginer souffrance oyo mama oyo azalaki nango? Pasi wana elekelaki bato, elekelaki mayela ba docteur bien aimé. Mwasi oyo awumelaki na maladie oyo, vi na ye moma pase yango kana kotala na se. Vi na ye pendant 18 ans apase yango kana kotala na mabele. Akokaki kotala biso na misu boye te, akokaki kotala likolo boye te bien aimé. Vi na ye mobima. Tu imaginer pasi oyo mama oyo abandaki kotraverser. Soki ezalaki nga na yo tolingaki tosala nini na eta wana? Kasi tomoni mama oyo pasi elekelaki ye, badokter balembani ye bien aimé. Badokter balembani balobi maladi, badeklare ye balobi maladi na yo eza incurable, tosali nyonso tu po bika mais tokoki te. Badokter badeklare maladi na ye incurable, elingo maladi na ye akokufa na yango. Lokola azalaki courbé akokufaka na maladi wana bien aimé.
ba docteur balobi akokufa. Bien aimé tika na yebisa yo. Na vie na nga na yo pe bato bi bakoki kotiela biso ba limite lokola ba docteur bataki limite. Ba docteur balobi ete mwasi oyo pona ye limite na ye esuki wana. Akoki suko kene au-delà te asuki kaka kozala courbe di pendant 18 ans tikino kokende kokufa. Tika na biso kana bomo na biso pe eza na bato mususu batina bango ba limite. Ba limite ya ba maladie balobi ete totinda no maladie oyo kovanda kana mo seko tikino mokolo kokufa. Eza na bato mususu balakela bango mabe pona so moko songo basaka sans le savoir. Balakeli mabe balobi lokola osali mabe moko boyo vi na yo kozalaka kaka bongo. Peut-être soki osalaki peut-être opesi exemple soki mobali ube mwasi osalaki impédicité obimaki bete na mwasi ya moto to na mobali ya moto eke conjoint ya moto wana découvrir ke obimaki to na mwasi lete na mobali na ye adéclaré mabe moko likolo na yo lokola obimi na mwasi nanga lokola obimi na mobali nanga tala vi na yo kozala tel badéclaré mabe bien aimé okomi vi na yo bobima kotraversaka baproblème okomi vi na yo bobima kokutanaka na bamalchance bien aimé. Mwasi oyo azalaki kobe pendant 18 ans badocteur oyo yesu ezalaki maladie badéclaré babike bakoki lisusu te yaye ezalaki sort esprit moko démoniaque ezalaki koanime vi na ye bien aimé badéclaré babi bakokoka ye lisusu te. Na biso pe bakoki kotia limite na vi na yo bakoki koloba mabe mpo na vi na yo kasi yesu masi alobi ete ye azali wana akokangola soki kaka yo mipesi epai na ye soki kaka yo vandi na présence na ye soki kaka butumo yo tatolaka ye comme seigneur et sauveur oyo nyonso to batia limite na bomoi na yo yesu masi aza capable ya kodélivrer aza capable ya kolongola balimite oyo batia na bomoi na biso. Jésus Christ aza capable bien aimé lolenge tomoni na vie ya ndeko oyo azaki animé na esprit démoniaque erendre ye akomi courbé pendant 18 ans asouffrir nango bien aimé asouffrir na maladie oyo kasi yesu masiya aza malamu bien aimé tika nayebisa yo bato bakoki kotia virgule bakoki koloba mabe mpo na yo kasi yesu masiya epa na ye nano alobi dernier mot te bato bakoki koloba mabe mpo na babi vino esuki kasi yesu masiya nano alobi dernier mot mpo na likolo na vi na yo te. Yesu masiya ye nde atelemaka moto asuka place bamaladi badocteur balembani balobi ete vi na yo esuki wana nde place jésus christ ayaka place maladi na biso ewumeli totamboli todepanse bambongo tolembi tokoti découragement soki sikoyo tokomi kati na ye tozongi kati na yesu masiya tobandi kolela na nzambe tokoti na dimension ya prière nde place yesu masiya ayaka kointervenir na bomoi na biso. Apart yesu masiya moto mosusu aza na pouvoir te ya kotia koloba mabe likolo ya vi na biso. Apart jésus christ nazareth moto mosusu azali na pouvoir te ya kotia limite na bomoi na biso. Jésus Christ azali mpona kobatela biso yesu masiya aza mpona kodélivre biso yesu masiya atiaka vi ya mabe na bomo ya moto te. Susi na yesu masiya ezali biso tozala na bonne santé. Susi na yesu masiya ezali biso to progresser biso to enjoy vie oyo yapesi biso. Susi na yesu masiya ezali teke biso tozala bato na masumu non bien aimé. Yesu alingi biso totambola kati na liloba na ye kati na baprincipe na ye. Kasi vi ya ndeko oyo ezalaki vi moko ya pasi vi ya ndeko oyo ezalaki vi moko bien aimé ezalaki vi moko ya pasi. Mwasi oyo awumeli na maladi oyo pendant 18 ans espoir esilaki ye azalaki incapable ya kotambola na nzela azalaki incapable ya kotombola elongi na ye mpona kotala bato parce que azalaki toujours courbe elongi na ye bandaki toujours komona mabele azali kokoka kotombola elongi te mpona kotala ngai na yo aza kokoka kotombola elongi te mpona kotala meme likolo vi na ye mobima pendant 18 ans apasa yango na kotala na mabele elingi koloba ete mwasi oyo misu na ye ebandaki komona kaka mabele eza komona kaka makolo na ye mpe ezali komona kaka ye makolo ya bato bazali kotambola mais akoki kotala mutu ya mutu oyo azali kotambola te bien aimé.
quelle passe oh ndeko oyo azalaki nango. Regarde nini siko bien-aimé biso tozalaka nango envers bandeko na biso baza na pasi. Regarde nini biso tozalaka nango le tozomona ndeko na biso azali kosouffrir na maladie. Regarde nini biso tozalaka nango envers bango. Est-ce que tosekaka bango? Pour tomoni mwasi oyo bien-aimé peut-être abandaki koleka na nzela bato bandeki kotia ekate azalaki attiré na bato te mpo bato batima amesanaki na maladi na ye bakomi komona movi na ye ekomi normal akobika na ye lisusu te akozalaka kaka bongo mpo basalisi balembi atikali bongo mpo na libela. Donc bato bakomi komona vi ya mama oyo normal ata azotambola na nzela moto akoatire attention na ye aza te parce que basima amesanaki na ye bongo. Kasi makomi etabisi biso mwasi oyo na pasi na ye bien-aimé na bikakatano oyo ezalaki nango. Bibalobi na biso ete mwasi oyo akutami kati na synagogue esika Yesu Masiya azalaki koenseigner. Mwasi oyo azalaki esprit démoniaque oyo ekomisa infirme pendant 18 ans alomela na yango baane na baane asala baeffort mpo tameka kozonga na position normale ya tout droit akoka te. Badokter basali effort bapesi bakisi balembani. Bien-aimé tika na ye biso na butu na lelo yo moto ozali kotraverse temps oyo ya pasi yo moto ozali kotraverse epoke ya mwasi oyo peut-être que na maladie moko mpo badokter badeklare yo ke maladie naza na solution lisusu te. Na ye kotaliso na butu na lelo eza na mutu moko oyo ya delivraka eza na mutu moko place badokter batie point ye atiaka nanu point te place badokter balobi maladie na yo esuki. Bien-aimé Yesu Masiya nana alobi dernier mot na ye te yango na vi na biso mutu na mokili aza na droit ya kotia na biso point te. Mutu akotia point na vi na biso ezali kaka Yesu Masiya esingi na biso totiaka bavirgule na bapoint virgule na vi na biso ntango tozali kotambola. Bien-aimé tolingaka bato badeklaraka maloba mabe na bomoi na biso te parce que bango bazali banzambe te baza na droit ya kodeklare maloba mabe likolo ya bavi na biso te. Baza na droit te bana bateke yoko okobonga lisusu te yo vi na kozala kaka besheke yo vi na yo kotambola kaka boye. Bien-aimé tolingaka ngo te parce que baza na droit kotia virgule na bomoi na biso te baza na droit mpe kotia point te. Virgule toko comprendre mais point batia yango te bien-aimé parce que point ya suka nzambe ene mutu atiaka lolenge tomoni mwasi oyo badokter batiaki point virgule na bomoi na ye balemani maladi na ye babi ndenge eza na kokufa nango kasi nzambe atiaki point te. Nzambe nano alobaki te likolo ya mama oyo tomoni mama oyo bien-aimé asiaki retrouve na kati na synagogue akeye koyoka malgré tout pasi na ye malgré tout aperdaki espoir pasi elekelaki ye kasi asali effort ayoki sango peut-être ayokaki mpe sango na Yesu Masiya ete Yesu Masiya abikisa baparalytique abikisa baaveugle tika me malgré tout docteur atie déjà limite na bomoi na nga me nakende na nga kaka koyoka Yesu Masiya lokola azali koenseigner na synagogue nakende na ngai. Yango bien-aimé nga mpe na yo ntango tozala bapasi ntango mikakatano neti nzoto na biso bien-aimé tozala toujours na présence na Nzambe tokema toujours na présence na Nzambe. Boni soki maladi umei mamaladi mosala kaka une année biso tosi tolembi tokomi kokota bandako banganga tokomi koluka basolution na bandako kilikili. Bien-aimé kasi bana ezali so mwasi oyo pendant 18 ans ya souffrance Nzambe atikaki ene ta wana na ta na ye ya souffrance tomoni ete mama oyo akeye koluka Yesu Masiya na synagogue. Combien de fois bien-aimé nga na yo toluka Yesu Masiya? Combien de fois nga na yo tobondelaka? Combien de fois nga na yo tobondelaka mpona baninga bandeko bazobela na kati na bafamille? Combien de fois nga na yo tobondelaka mpona bandeko? Combien de fois ntango tokutani na baproblème tokendelaka epai na Yesu Masiya? Oh bien-aimé ndeko nanga tika nayebisa yo délivrance na biso koutaka epai na Nzambe
bénédiction na biso pe ko utaka epai na Nzambe yango esengeli biso tokangama na ye yango esengeli biso totalelaka ye lolenge mama oyo pate umelaki ye akokai nde pe kovanda na ndako alobi badokter basi balobi na kobika te nazela nangaka liwa akokai kovanda na ndako kasi lokola azalaki na kondima lokola toujours azalaki na foi ayokaka toujours kezaka na moto moko mona Jésus Christ ye na abikisaka ye na azali kopesa bato vie ata soki balobaki ete epai na oyo batielo limite badokter kasi ye aza kapable ya kolongola maladi wana esengeli ngai nakima kaka epai na motu wana na pasi na ngai natambola malembe lokola nayoki aza na synagogue moko boye na pasi na ngai natambola malembe kino ngai akende kokoma kuna mwasi oyo azalaki na motema kolela na motema ya pasi bien-aimé na motema ya pasi oh Jésus peut-être na ntango oyo bien-aimé yo mpo ozali négligé peut-être na ntango oyo oza kolela peut-être na ntango oyo pasi eleki oh Jésus Yesu Masiya aza kozela biso alobi toya epai na ye toya kaka epai na ye toya epai na ye bien-aimé oh totala pasi oyo mwasi azalaki nango pendant 18 ans pasi na pasi elekeli ye oh Jésus mwasi oyo azalaki koube bien-aimé mwasi oyo azalaki koube ndenge moko nga na yo vi na biso sa Nzambe tozali koube mutu vi kati soki azali kotambola na se na mo eke azangi Nzambe na bomoi na ye ezali lokola vi na ye mpe ezali koube bien-aimé ezali lokola tozali kotambola na masumu erenze biso epesi biso koube moko boye tokomi kotambola na bafardo bien-aimé vi sa Nzambe ezali vi lokola ya mwasi oyo vi koube bien-aimé kati na biso ezali mpe na bato mingi bazali koube lokola mwasi oyo pasi eumeli solution eza te akozwa solution epai na nani badokter balembani ye bien-aimé toye kotalisa yo Jésus Christ Nazareth toye kotalisa yo Yesu Masiya atako vile ezali koube na baproblème elati yo baproblème elati famille otala bamalédiction epai otala badifficulté financière epai bien-aimé toye koyebisa yo ete toumela na makolo na Nzambe toumela na présence na Nzambe lokola mwasi oyo azalaki na difficulté esprit démoniaque elataki ye kasi akendaki alobi ete nayoki moto moko oyo abikisaka na kati na synagogue esengeli nga nakende mwasi wana se retrouve na kati na synagogue mokolo na bien-aimé nga na imagine ntango nazali kotanga ntango nazali komedite soki mokolo wana mwasi oyo akendaka na synagogue te bien-aimé mokolo wana eske nakazwa délivrance soki mwasi oyo mokolo wana azwaka décision non nakokende na ngai te parce que nasi nalembi nakoti découragement nalembi nanga mpe bango mpe banzambe bango nabandi kobondela nazwaka nanga solution te nafanda na ngai eske mokolo wana ninakozwa guérison eza mpe ndenge moko biso mpe nayo bien-aimé toza kotraverse baetape ebele ya pasi mingi mpe basi balembi na ta oyo biso tozali kosolola ngo balembi temake babondeli baane na baane bamwana bamoi bajour na bajour solution ezali kozwama te bazali kozwa guérison te balembi bavandi balobi ete tovanda na nga navandi parce que nabondeli mpe nzambe mo mingi azoyoka nenga te eya bien-aimé tikana ye biso na butu na lelo nzambe oyo tosambelaka ayebi biso ayebi mpasi nini biso tozali kotraverse na temps oyo yesu ayebi yango yesu masi ayebi pourkui atiki nanu temps oyo yo traverse nanu bapasi wana mpe nsima nango ayebi nini akosala mpo na guérison mpo na solution bien-aimé ntango tozali kotraverse baetape apres tokasezeke nzambe aignore biso non ayebi biso ayebi mpe ntango tozali kolela ntango tozali kokufela bandeko na bafamille nzambe ayebi ke na ntango oyo etele akufeli ndeko na ayebi na ye bien-aimé ayebi pourquoi permettre ntango wana bien-aimé ayebaki yango vie ya mama oyo na bible apase na maladie na ye pendant 18 ans 18 ans maladie bien-aimé tala pasi oyo ndeko abandi komona
ateredesaka tout droit te atalaka kaka courbe atalaka kaka na se moya tala yobo ezali te bien-aimé pasi kasi mwasi oyo akangaki maboko te na malgré to azalaki na désespoir kasi alobaki ete nakokende kaka epai na ye nakende na ngai ta navanda nayoka kaka basenema ekolisa kondima na ngai mwasi oyo akendaki ase retrouve na synagogue akoti bien-aimé ase retrouve na kati ya foule epai yesu masiya abandaki kote ya koenseigner avanda na ekalme me motema ezalaki kolela peut-être mpe na se motema abandaki komitungisama eske yesu masiya azali komona ngai te nayena peut-être abandaki kolobela moko na se motema yesu masiya akoki kobikisa ngai te yesu masiya akoki kosala nga boye te peut-être mpe na se motema abandaki kolela peut-être mpe na motema na ye akotaki motema crédulité parce que basi badeklaraki ye aza infirme akotikala na yango kasi ayebaki ayebi teke azalaki devant yesu masiya oyo apesaka vie nouvelle oyo achangeaka bavie ya bato oyo elongolaka esika mpasi ezali oyo elongolaka esika moo ezali apesi esengo peut-être mpe ayebaki yango te bien-aimé aye avandi azotala kaka jésus aza koloba eloko moko te kasi lokola mokolo wana ezalaki rendez-vous ya ye na jésus lokola mokolo wana mokolo ezalaki proclame mpo na délivrance na ye bien-aimé yesu masiya amonaki mama wana malgré tout alobaki eloko te kasi yesu masiya amonaki ye mbala moko asadese na mama alobi na ye femme azoki kuta te ntango kotuna ye te ke femme ozomela nini olingi nasalela yo nini azoki kutu te parce que ayebaki deja kati ya mama oyo ezali kosenye ayebaki deja kati ya mama oyo ezali kolela mbala moko jésus-christ seigneur alobi ete femme tu es délivrée de ton infirmité oh jésus mokolo wana ezalaki jour ya mama wana bien-aimé nga mpe naye koyebisa yo ya solo toleli mpe mingi ya solo tobondeli mpe mingi bien-aimé kasi ekomi ta oyo biso totikela nzambe place ekomi ta biso tokende kaka na prière toadore kaka nzambe na pasi oyo apesi biso toadore kaka ye tokomisa kaka ye bien-aimé tomoni mama oyo aye kaka vandoli na présence na nzambe abandaki koloba nde noko tavandi ndenge moko biso bien-aimé pasi eye kofa eye na libota bamaladi eye ebele biso tokende kaka na présence na nzambe totika nzambe mosika na biso te toobela na présence na nzambe no ndenge mosi oyo akendaki kovanda po soki mokolo mo soki akendaka na présence na nzambe te nde mosu alinga ozwa guérison te ndenge moko mpe na biso bien-aimé towumela na présence ya nzambe totambola na principe na ye ya solo badifficulté koya bapasi ekoya bien-aimé kasi topersévere lokola mama oyo na pasi na mokumba na ye akeye epai na yesu masiya akei kodecharge mikumba na ye epai na yesu masiya alobi ete nzambe nakoki na nga lisusu te naya epai na ye kaka soki kobikisa ngai bikisa bien-aimé mama oyo azalaki na foi bien-aimé foi oyo mama yo azalaki nango esengeli biso mpe tozala nango tokende epai yesu masiya tokenda epai na ye bien-aimé tokenda epai na ye atako pasi ezali atako mikakatano ezali bien-aimé toye epai na ye mama oyo tomoni azalaki abandone tomaki badeklaraki ya kobika neti akomaki na abandone azalaki na perdi espoir esilaki ye kasi yesu masiya aye kozongisa mama oyo espoir yesu masiya aye kosekisa mama oyo aseka kala mpe mama oyo akomi koglorifie ye ntango nyonso baproblème ezali koyela biso bien-aimé tokanisa te ke yesu masiya ayebi te jésus-christ abandonaka te bien-aimé nzambe na biso abandonaka te ayebi na ta oyo problème oyo tozali kotraverse ayebi na ta oyo tozali koluka misala toza kozwa te ayebi na ta oyo mama papa ndeko moko azali kobela ete ndeko aza kozwa guérison te ayebi na ta oyo esengeli nga na yo tofukama tobondela mpo na ndeko moko songolo azali kobela ayebi yango bien-aimé mama oyo
azalaki na mikumba esprit démoniaque dérange bomoi na ye bonimoni mpe na biso mpe na moi na lelo esprit démoniaque ezali kodérange bomoi na biso sans le savoir mais toza kokima epai na nani toza kokimela epai na nani tokima epai na nzambe nzambe abandonaka te Psaume 37 28 ezali koloba yango quand l'éternel aime la justice elle n'abandonne point abandonnaka point bafidèle na ye nzambe alingi totambola na justice ata pasi ye ata mikakato na ye ata kolela eye bien-aimé totambola na justice na nzambe ndeko oyo azalaki na mikumba na ye vino ezalaki courbe bien-aimé combien de fois vino biso ezali courbe na masumu combien de fois vino biso ezali courbe na masumu bien-aimé moto oyo azali sa nzambe vino mpe ezali courbe bien-aimé tomoni yesu masiya ayebaki kolela ya mama oyo mwasi oyo azalaki kosenga secours sauve-moi car je souffre je ne peux plus continuer ma vie comme ça yesu masiya amonaki kati ya mama oyo yango apesaki mawa yesu masiya atonda na compassion bien-aimé alingi komona biso tosouffrir te alingi komona biso tozala bato na bilikolela te yesu aza moto na mawa atonda na bolingo amoni kolela ya mama oyo amoni pasi ya mama oyo amoni yango bien-aimé oh yesu aza malamu tokangama na nzambe bien-aimé pasi ekoya tribulation ekoya toperdre espoir te lokola mama oyo ayebaki koperdre espoir te masumu ekoki kokanga biso bien-aimé tokoki kozala courbe na masumu tokoki kozala courbe na masumu bien-aimé mwasi oyo ezalaki esprit démoniaque mais boni ngai na yo lelo nini oyo esaliki biso tozala courbe eloko nini bien-aimé esali biso tozala courbe eloko nini masumu tovi bisengo ya mokili oyo ya solo bisengo ya mokili oyo nzambe elobi na biso tojouer na jeunesse na biso tojouer na bonheur oyo apesi biso lolenge nini biso tozali komenele bonheur yango bien-aimé lolenge nini biso tikoki kotambwisa richesse oyo nzambe apesi biso mwasi oyo azalaki courbe na esprit démoniaque lelo ngai na mpe tozali courbe na bamaladi lelo ngai na mpe tozali courbe na bamasumu badifférent péché kilikili na bomoi na biso esengeli na biso totubela tobongola motema bien-aimé tobongola motema ndeko na nga kati na yesu tomoni nzambe azali kati na biso azali kosala yesu masiya ayokaki kolela mama oyo ayokaki pasi na motema mama oyo kolela bandaki kolela ayebisa femme tu es délivrée de ton infirmité lelo mpe yesu masiya alingi aloba na mama moko alingi aloba na papa moko que tu es délivré de ton infirmité tu es délivré de ta maladie tu es délivré de tes péchés oh bien-aimé nous sommes délivrés yesu masiya alobi toza délivré bien-aimé toza délivré parce que yesu masiya délivré biso ayoki kolela na biso kolela na bapriere na biso butu moyo tozali kokende bapriere butu moyo tozali kokota barepete kobondela kosala bapriere ya supplication yesu masiya alobi adélivre biso mama yo papa ozali kolanda nga ntango oyo jésus christ alobi nayebisa yo tu es délivré ozali délivré na masumu kosala lisusu masumu te kozonga lisusu kati na péché te pour ozali déjà délivré oza délivré bien-aimé yesu masiya adevinga na yo tozongela lisumu masumu te tozalaki courbe ntango molai na kati na lisumu toumeli molai kati na lisumu bien-aimé toumeli ntango molai koenjoy na vie ya impédicité toumeli ntango molai na vie ya incrédulité toumeli ntango molai na vie oyo ezali vie oyo ya débauche toumeli ntango molai na vie ya sorcellerie toumeli ntango molai na vie ya jalousie toumeli ntango molai na vie ya magie lelo yesu masiya alobi adélivre biso infirmité na fardeau oyo tobandaki komema bien-aimé eloko nini eza kosalaka yo ozala courbe eloko nini ezali kotia distance yo na nzambe eloko nini ezali koempeshe yo mpo kutana na nzambe na yo bien-aimé oh yesu azali kobenga ngai na yo na butu na lelo yesu masiya alobi toya epai na ye yesu masiya alobi toya epai na ye bien-aimé alobi toya epai na ye bien-aimé tomeki kotala
tomeka koexplike image ya mwasi oyo bien aimé. Image ya mwasi oyo olingi koloba nini tomeki kointitule molimo mosantu asungi biso to divise yango na 3 parties. Image ya mwasi oyo premier tozwi ya liboso, image ya mwasi oyo ezali koloba mutu oyo azali kotambola na vie sans Nzambe, mutu oyo azali kotambola sans vie de prière, mutu oyo azali kotambola na vie ya masumu, azali courbe na vie na ye, mutu oyo azali kotambola sans vie na vie ya sanctification te, mutu wana nde tobengi azali courbe na masumu na ye, azali courbe aza kotambusa vie na ye moko ndenge alingi. Saka tu na volonté na Nzambe, saka tu na Nzambe olobi nini nasala nini mpo nasala boye, avasala projet na ye atikaka mwana maboko na Nzambe te. Mutu oyo azali courbe, mutu oyo azali courbe bien aimé. Yango tolobi ete tomeki molimo mosantu asungi tokabola image ya mwasi oyo na 3 parties. Première partie tomoni ete image ya mwasi oyo elingi koloba ete mutu oyo aza sans vie de prière, mutu oyo azali kotambola vie na ye moko, mutu oyo atambolaka na vie ya sanctification te, vie na ye ezali courbe, azali komema fardeau na ye moko, azali komema fardeau ya masumu, azali komema fardeau oyo ezali ya impudicité, azali komema fardeau ya incrédulité. Makomé lobi ete venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Yaka na mikumba na yo epai na Yesu Masia, yaka na fardeau la maladie epai na Yesu Masia, yaka na fardeau epai na Yesu Masia. Yesu Masia alingi biso tobongola motema, alingi vi na biso ezala courbe te, alingi vi na biso ezala courbe te. Yango azali kointerpele biso nzela ya mwasi oyo vi na ye ezalaki courbe na esprit démoniaque. Bien aimé, lelo mpe vi na biso ekoko ezala courbe na bamaladie ebele, bamaladie ebele tomoni ba AVC mikolo oyo ntango na kala tobanda komona mutu mpo AVC fois koma na ba 80 quelque, kasi totala lelo tozali na ba 20 ans kasi tozali kozwa ba AVC mpo na nini? Bamaladie mosusu ezali origine démoniaque bien aimé. Bamosusu na sorcellerie bapesi ye kati na libulu na mama azali kobima deja aza sorcier, ezali baesprit démoniaque bien aimé. Elingi koloba ke mwana oyo ntango akobotama lokola vi deja sorcellerie banda na libumu kila akobotama vile kozala courbe mpo banda kosalaka mabe, mpo ezali mosala ya démon, mosala ya moni satana ya Jean 10 tomoni yango yaka mpona koyiba koderobe mpe kobebisa kodétruire. Soki mwana oyo babebisi deja dès le ventre de sa mère na vie ya sorcellerie bien aimé, ntango akobima vile kozala courbe parce que vie na ye kozala toujours komema ngo kati na masumu, vie na ye kozala malamu te. Yango Yesu alobi ete adelivre biso na vie ya mabe wana ezalaki première partie bien aimé. Moto tolobi ete une personne sans Dieu azali courbe sous le poids du péché. Péché ezali kaka lisumu, impudicité ezali kaka lisumu, péché ezali ndenge ebele bien aimé. Ntango oza na se na mo ozali koreconnaître existence ya Nzambe te, oza kotambola na péché. Ntango ozali kotambola na se na mo oyo bandeko bamemeli osango malamu ndeko bongo ya motema oignore parole de Dieu bien aimé, osali mpe lisumu mpo toignore liloba na Nzambe. Bapéché eza basorte ebele. Yesu Masia alingi mpe na biso ezala courbe te, alingi biso todécharge bafardeau na biso, alingi adécharge biso na bafardeau mpo tozala lisusu courbe te, totambola na ye bien aimé, tolonga na vie ya ignorance, totambola na Yesu Masia elongo, totika Yesu Masia akadre bomoi na biso, totika Yesu Masia atambusa biso bien aimé. Yango tomoni ete Yesu Masia intervenir comme grand médecin na vie ya mama oyo, intervenir lokola médecin adélivre mwasi oyo na maladie na ye, adélivre na infirmité na ye. Oh bien aimé, Jésus-Christ aza na pouvoir, aza na pouvoir ya kodelie, ya kodelie bato nyonso oyo bazali na captivité bien aimé, bazali na pouvoir ya kodelie bato nyonso oyo bazali na captivité ya Satan. Yesu Masia aza na pouvoir mpo te ye asila kovaincre, nyonso tu na ngomba Golgotha sur la croix, aza na pouvoir. Peu n'importe
quelle malédiction na kati ya ba famille soki toye pa inaye lokola mwasi oyo azalaki na présence na Nzambe aye avandi aza koyoka ba enseignement akolaki na enseignement alingaki akolisa kondima na ye bien aimé soki kaka biso mpe toye pa inaye Yesu Masiya aza na pouvoir ya kodélier puissance démoniaque nyonso oyo ezali komenace bomoi na biso. Il a le pouvoir bien aimé, il a le pouvoir à cause de la pouvoir parce que biso tozotalela ye biso tokangami na ye tovandi toza kokola na baenseignement tovandi toza kokende baprière eloko moko te ekoki koleka Nzambe na puissance na se na moi bien aimé condition kaka ke tokangama na Yesu Masiya condition kaka ke totambola na ye bato moni bien aimé soki totali na mwase o totomoni ete bato bazalaki wana balingaki basopose na délivrance ya mama oyo balingi batelemela Yesu Masiya ke ndenge nini okoki kodelivre mwasi oyo mokolo na saba kasi réponse na Yesu Masiya ezalaki ete mwasi oyo azali fille ya Abraham azali komérite délivrance bien aimé. Et ça na mutu moko takoki kosoppose na délivrance na biso soki Jésus-Christ alobi ete mokolo ezalaki mokolo na yo mutu moko takoki kosoppose bien aimé likolo bomoi na biso mutu moko takoki kosoppose mutu moko te azali na pouvoir ya koempêche Yesu Masiya mpo adélivre biso bien aimé lolino tomoni mwasi oyo azalaki délivre malgré to bato balingaki baempêche kasi Yesu Masiya arépondaki bango po bango mpe baliaka mikolo nyonso tu mokolo na saba bazali kopesa banyama na bango biloko na kolia pourkoi mwasi oyo bato oyo ayebi lei oyo ezalaki délivrance mokolo wana azali komérite yango parce que ezali fille d'Abraham azali komérite yango bien aimé. Oh Jésus, combien de fois biso tozali courbé, combien de temps toumeli na vie oyo, combien de temps toumeli na vie ya masumu, bon na biso ezalaka toujours courbé bien aimé, tolingi bon na biso ezalaka toujours courbé, mpona nini bien aimé. Oh Jésus, peut-être na butu na lelo oza lokola mwasi oyo olela banda kala oleli baane na baane oleli baane na baane bien aimé. Oh Jésus, Yesu Masiya alobi na ye biso tu es délivré. Oza délivré bien aimé parce que ozali fille d'Abraham ozali komérite délivrance parce que nazali fille d'Abraham nazali komérite délivrance ezala mokolo na saba ezala mokolo nini délivrance na Nzambe poni tante délivrance na Nzambe poni esika te délivrance na Nzambe eponi ngonga te bien aimé. Soki mokolo wana Yesu Masiya alobaki ete tango na ye koki atako bato batie bakani atako bato balobi ekokokisama parce que ezali tango na yo parce que ezali rendez-vous ya yo lolenge mwasi oyo rendez-vous na ye ezalaki mokolo wana ya ye na Seigneur na ye mpe azwaki guérison bien aimé. Combien de fois tozali courbé na bafatigue tozali fatigué depuis longtemps tokoti découragement na baproblème tokomi courbé découragement na problème eza kozwa solution te tokomi fatigué na kobondela. Combien de fois bien aimé tobondelaka totala bana tongo tolamukaki combien de fois ngana oyo tobondeli combien de fois ngana oyo tofungoli bible mpona meto méditate verset moko vi na biso ekomi courbé bien aimé. Tolamuka ntango ekomi mabe tolamuka bien aimé. Oh Jésus bien aimé tolamuka vi na yo ekomi courbé bamisusu bana babotama vi na bango pasi na pasi bien aimé bamisusu bana babotama bamona esengo te na bombo na bango vi toujours courbé bamisusu bana babotama balemba baparole ya butu moi ekotukama baparole blessante koloba na ye bien aimé butu moi bakangama na balia bakutimi butu moi bien aimé baeshek ezali kolanda bien aimé na butu na lelo ya Yesu Masiya alobi na biso ete tokozala lisusu courbé te tokomi délivré na kombo na Yesu lolenge mama oyo azalaki fille d'Abraham azali kobepa
avanda na libota d'Abraham esengelaki na ya zwa guérison eza nanu trop tard te mpo biso mpe tozwa guérison kasi bien aimé soki ezali korumela to persévérer na prière to persévérer na baenseignement na Yesu Masiya lolenge mama oyo akendaki kopersévérer lolenge mama oyo awumelaki bien aimé oh Jésus tika nayebisa yo Yesu Masiya alobi lelo ça suffit bien aimé Yesu Masiya arendre biso libre Yesu Masiya alobi lève-toi et marche po yende ezali créateur na biso alingi biso totikala na situation wana te totikala na situation courbe te alobi femme lève-toi et marche tambola alingi amona yo nanga totambola alingi amona ngana totambola lisusu towumeli na bapasi ebele totambola lisusu alingi amona biso tozala redresse tokende liboso toza délivre na mabe nyonso tu Yesu Masiya alobi toza délivre bien-aimé oh Jésus tozali komona bamisu bazali conditionné na bavictime bazali conditionné bavictime ya batradition bavictime oyo ezali ya bakutime bien-aimé oh Jésus kati na bafamille bakutime ezali bamisu bakomi bavictime nango kasi totala mwasi oyo azalaki courbe blessé awumelaki koyoka baenseignement ayaki epai na Yesu bien-aimé na bonde na bolingo na Nzambe yo moto ozali courbe na baproblème ozali victime ya batradition yaki epai na Yesu Masiya azali capable ya kokata bachaîne ya batradition aza capable ya kodélivrer aza capable bien-aimé Yesu aza malamu tokoti na image ya mwasi oyo ya mibale po tolobi ete molimo mosanza asungi todivize image ya mwasi oyo na 3 étapes image ya mibale ezali nini image ya mibale ya mwasi oyo ezali kotalisa biso ete moto akangami na mokili mingi moto akangami na mokili ezali image ya mwasi oyo azali courbe na nini azali courbe na babien matériel na ye azali courbe na richesse na ye esala ete amipesa na yango aza na droit ya kobondela te po limoni ete na mikoki na ngai na mikoki Nzambe apesi ngai nyonso tu akosa bomola kumisa su Nzambe apesi nga bamateriel akosa bomola kende su koluwe ye na mikoki na ngai deuxième image ya mwasi oyo courbe moto akangami na richesse na ye richesse na ye ekomisi eloko ya motuya abotani Nzambe ate Nzambe na deuxième position ate richesse na ye na première position bien-aimé akomisi richesse na ye lokola idole na ye naza na mbongo na nga ata lelo na bondeli te ata lelo na ke na nga église te mbongo na nga ezali ekosalisa nga bien-aimé mbongo na yo ya solo kasi oza na mbongo na yo okosomba babie matériel kasi basombaka sante te sante kaka Yesu Masiya moto apesaka yango mpo lelo soki alobi ete yo na mbongo na yo lelo obela mpe okufa mbongo na yo ekosombela yo liwa te bien-aimé mbongo na yo ekosombela yo liwa te image oyo ya mwasi oyo ya mibale tokangami na barichesse na biso tokangami na babien matériel na biso bien matériel na biso tokomi koadore yango toza lisusu na posa kopusana pembeni na Nzambe te mpo tokomi bizi mpo tokomi na baoccupation elati biso babizi elati biso image ya mwasi oyo courbe baoccupation ekomisi biso courbe bien-aimé ta ekomi moke ya kobondela soki tobandaki kobondela 1 heure du temps lokola tokomi bizi tokomi kobondela 1 minute tosilisi koinile tokei vena biso ekomi courbe image ya mwasi mibale baoccupation na biso ekomisi biso courbe bien-aimé toyeba kodispatche batemps ya solo na te na moi oyo busi eleki kasi toyeba kosala temps parce bimi alobi na biso chaque chose en son temps eza temps moko ya koseka temps moko ya kolela temps moko ya kosalela mpe Nzambe bien-aimé lokola tokomi bizi elingo bateke tomegise makambo na Nzambe lokola tokomi bizi elingo bateke Yesu Masiya totie na deuxième position lokola tokomi na bongo ebele tokomi na barichesse na biso elingo bake tokokipe lisusu Nzambe te Nzambe ezali mpona bapauvre ndenge bamisusu balobaka anga aza na mbongo na ngai oke kosambela mpona nini Nzambe ezali mpona bato oyo baza bapauvre Nzambe ezali mpona bato oyo baza na bamaladi ngai naza na bonne santé na okele koluka Nzambe mpona nini bien-aimé image ya mwasi oyo courbe moto akangami na bisengo na ye na bamengo na ye na convoitise elati nzoto aboyi kosalela Nzambe
akomi kube pota boyi nzambe likola bomengo na ye likola richesse na ye akomi na top lokola akomi na richesse akosala yesu nzambe te mieux akele kosala baparti na ye na bato ya misala mabe atiki nzambe mosika abotela ete nzambe apesi ye richesse kasi lokola richesse wana ekomisi ye na top ale abosani nzambe akomi kube akomi kokota basete akomi koluka bakisa bomengo na ye na ndenge mosusu yango oyo tokoyoka ete akomi kolekisa bandeko to esika kokende kuna bakomi kosenga ye bato pesa tata pesa mama pesa ndeko lokola alingi bomengo lokola akomi kube na bomengo na ye ali akomi kosakrifie famille image ya mwasi oyo bien aimé totala etamboli na biso toyeba kodiscerne le bien et le mal toyeba nini yesu masiya alingi biso tosala yesu masiya atyoka apesi biso richesse totya yango na disposition na nzambe totya yango toyebana kosala misala kati na nzambe tozwi mwa quelque chose toyebana kotya dine tozwi mwa quelque chose toyebana kosoma ba l'église tozwi mwa quelque chose toyebana kosoma misala lelele kongo mokristo nzambe apamboli atye kati na ye azwi mwa quelque chose asombi oyo aye kamera mpona kopakola bana na nzambe koyoka liloba na nzambe kasi richesse na biso ezala te mpona kosala nango desordre mpona kolinga basi ya bato mpona kolinga mibali ya bato tokomi kube na richesse na biso nzambe alingi bongo te bien aimé nzambe aza na posa oyo moto oyo azala délivre nzambe aza na posa oyo moto oyo asenga pardon atubela bien aimé po te azonga lisusu na mabe oyo azalaki kosala te image ya deuxième femme oyo image ya troisième femme bien aimée ezali nini image ya troisième femme ezali la femme ezali image ya église image ya femme kube ezali image ya église bien aimée oyo tokomi na troisième partie na biso image ya mwasi oyo ezali image ya église yesu alingi asala réforme kati na église na ye alingi asala réforme entre mwasi oyo na église alingi asala réforme na kati na baeglise bien aimé église ezali mpe na besoin ezala redresse lokola mwasi oyo azalaki redresse église ezali na besoin ezala redresse po etala likolo lokola mwasi oyo abandaki kotala na se te bakomi redresse akomi kotala likolo église ezali na besoin nango bien aimé na meme totangi na kati na message oyo yesu masiya azali kointerpele église église ebima kati na distraction église ebima kati na mabe église ebima kati na misala mabe bien aimé image ya mwasi oyo ya misato ezali korepresente église yesu masiya azali koredresse église alingi église etambola na bosolo alingi église etambola via sanctification église ezali nai na yo bien aimé église ezali corps du christ alingi église etambola na via sanctification ntango tozali kokende na église bien aimé toyeba nini na biso esengeli kosala totambola etamboli na biso totala etamboli na biso bien aimé yesu masiya azali na posa église ezala glorifie tozali komona na moi na lelo baeglise mosu ezali koglorifie so komona nzambe te bien aimé baeglise ekomi ebele kasi tobondela nzambe apesa biso esprit ya discernement nzambe apesa biso discernement epai yobe esengeli na biso kokende kobondela epai yobe esengeli kokende kobondela bien aimé tobondela bolingo na nzambe soki ozali kokende na église omoni kati na église bazali kotanga komona jésus christ comme seigneur et sauveur te bien aimé bima kati na yango bima kati na yango bien aimé troisième image oyo ezali image ya église baeglise oyo ekangama na misala mabe me batie kombo na yesu masiya liboso kasi na se na yango bazali kosala makambo ya monde ténèbre image ya église oyo ezali kube image ya église oyo ezali kube bien aimé mais soki totali balobeyi yango église me na se nango makambo basalaka na ngana yo toyebi te na se na église oyo makambo basalaka bazali koboma bato bazali kosala basacrifice humain kati na église oyo nzambe aza nango besoin aza na posa adelivre église ya modele bongo bien aimé image ya mwasi oyo ya troisième partie na biso image ya église yesu masiya aza na posa église ezala sauve yango abengi église épouse aza na posa épouse na ye etambola na vie ya sanctification aza
na posa image ya église etambola na vie ya sainteté. Ata na posa image ya église etambola na vie ya kobanga Nzambe bien-aimé. Parce que aligné église bien-aimé. Aligné église ezala active. Aligné église ezala debout. Ekozala debout na bato oyo basalelaka Nzambe na bosolo. Ekozala debout na bato oyo babangaka ye. Babangaka les 10 commandements. Ekozala debout na bato oyo batia Yesu Masiya na première position. Yende église oyo Nzambe aza nango. Oh bien-aimé, yango ete image ya troisième femme oyo. Image ya troisième femme oyo. Yesu alingi église ezala redressée. Yesu alingi église ezala redressée. La femme courbée égale conversion. Yesu alingi bato nyonso bazali kokende na église babongola mitema. Bazala redressé. Alingi biso tokendaka église to redressé ba vie na biso. Tolongola ba vie ya mabe. To ba ko redressé ba vie na biso bien-aimé. Yo nanga tokendaka église. To redressé ba vie to ba vie na biso en ordre. Lolenge Yesu Masiya redressé vie ya mwasi oyo. Vie ya mwasi oyo ezomaki en ordre. Vie ya mwasi oyo ekomaki debout. Akendaki kokumisa Nzambe. Po akomaki kosalela Nzambe. To redressé ba vie na biso bien-aimé. Tokomi kokende na suka ya mateya na biso. Yesu Masiya alingi biso. Alingi biso tozala délivré. Azali koya bien-aimé. Ndenge délivré mwasi oyo. Alobi na butu na lelo. Relève-toi femme. Relève-toi. Tellement lisusu. Oza délivré na bafimité na yo. Maladie nyonso ebandaki kokanga biso. Bapasi nyonso ekangaki bomoi na biso. Yesu Kristo mema yango sur la croix de Golgotha. Alobi toza délivré. Ndenge délivré mwasi oyo. Oh mwasi oyo amema bapasi na ye. Butu na moi sans espoir. Mais Yesu Masiya ye kopesa ye espoir. Bien-aimé, maladie wana eumela. Oyo ekota espoir, désespoir kati na yo. Yesu Masiya alobi joie espoir. Alobi joie espoir na butu na lelo. Epai wapi makomandaki kolela. Pasi ekoti, kufa ekoti na libota. Pasi ekoti na motema. Yesu Masiya alobi joie kimia. Adélivre yo. Alobi joie kimia bien-aimé. Joie kimia. Tozwa kimia na mitema. Tozwa kimia tomona mosika. Mwasi oyo tanga redesaki. Akomaki komona mosika bien-aimé. Amonaki oyo koya kuna lobi akomaki komona yango. Azalaki redressé parce que Yesu Masiya a délivré ye. Yango bien-aimé na butu na lelo. Eseme ngana ntotunana. Nini ekomisa biso koube. Nini ekomisa biso koube. Eloko nini ezali ko empêcher biso tomona mosika. Lolenge mwasi oyo amonaki. Mwasi oyo tama komi redressé. Amoni mosika bien-aimé. Eloko nini ezali koempêche. Eloko nini ezali kosala ete ngana yo tomona loboko na Nzambe. Eloko nini ezali koempêche ngana yo tomona misu. Tomona lisusu mabele te lolenge mwasi oyo azalaki komona. Oh Jésus. Eza nini? Ba erreur na biso tosala na passé. Yango ezali kosala ete biso tomona mosika te. Eza nini? Bazini oyo tolongola. Esali ete biso tokoma mosika na Nzambe. Eza nini? Bamaladi, basusi, badépression oyo evandela biso na mitema. Yango ezali kosala ete biso tomona lisusu mosika te bien-aimé. Lelo Yesu Masiya azali kolonga biso ete toza délivré. Peu n'importe problème oyo ekangaki bomoi na biso. Peu n'importe maladie. Peu n'importe Yesu Masiya abi toza délivré. Soki bazalaki kotala biso na miso ya humiliation. Soki ete soni elata bomoi na biso. Lelo soni ekwala na kombo na Yesu Masiya. Soki ete maladie ewumeli na bomoi na biso. Lelo maladie wana ekwala na kombo na Yesu Masiya. Soki besheke ebandaki kolanda biso butu moi. Lelo besheke ekwala na kombo na Yesu Masiya. Soki bamaladi demoniaque, esprit demoniaque niyaki bomoi na biso. Lelo esprit demoniaque ekwala na kombo na Yesu Masiya. Soki maladie ya stérilité, soki problème ya stérilité na mabota ewumelaki na bomoi na biso. Stérilité ekwala na kombo na Yesu Kristo. Oh Jésus a délivré biso bien-aimé. Totambola tomona mosika tozala relevé. Mwasi oyo ntango atelemaki akomaki tout droit akendaki kokumisa Nzambe aglorifie Nzambe bien-aimé. Ngai na yo pese ngai tokumisaka Nzambe butu moi. Atako lelo nanu tokomi redressé te. Tokontinue kokumisa ye. Tokontinue koadore ye. Tokontinue konetola ye. Toungela la présence na ye.
londenge mwasi oyo ayebaki teke mokolo wana ezalaki mokolo na ye kasi Yesu Masiya amonaki ye kasi na foule bien-aimé yeba ete atako pasi ezali atako tozali kolela toyeba ete Yesu Masiya azali korepere biso kasi na foule na lelo akelaki korepere mama oyo alobi na butu na lelo eke toza délivre alobi na butu oyo problème oyo dérange bomoi na biso tambola ye lelo toza délivre na kombo na Yesu Masiya na kombo na Yesu Masiya na kombo na Yesu Masiya bien-aimé Yesu Masiya alobi toza délivre eloko moko te kokisi kokanga biso eloko moko te kokisi koempêche biso kasi tokangama na ye tobongola motema soki tozalaki na bavi courbe soki tozalaki kotambola na vie ya masumu na vie ya bamaladi na vie ya baproblème Yesu Masiya adélivre biso tozwi départ ya sika bien-aimé tokangama na Yesu Masiya tokomi nouvelle créature tokangama na ye abrise déjà balien abrise balien nyonso ekangaki biso abrise balien ya maladi apurifie biso na makila na ye apurifie biso londenge asukolaki mama oyo maladi na ye umelaki kasi ntango akutanaki na Yesu Masiya alobi femme tu es délivrée de ton infirmité na butu na lelo Yesu Masiya alobi na biso femme homme vous êtes délivrés de votre infirmité. Oh Jésus-Christ c'est bon bien-aimé tokomi na suka tokangama na Yesu Masiya lolenge mama oyo aumelaki atako tomoni guérison lelo te atako tomoni solution te toumela tokende kovanda na kati na présence na Yesu lolenge mama oyo avandaki toyebi ete un jour tout na ye koya un jour tout na ngape koya un jour tokozwa délivrance ndenge Yesu Masiya apesaki délivrance kati na mwasi oyo amen tokomi na suka ya exaltation na biso bien-aimé tika Nzambe apambola biso apambola pe yo muto olandi biso kasi tokanga misu tokele kobondela topesa Nzambe merci na liloba oyo bimi ete Nzambe alobi liloba na ye bimaka pamba te ya solo biso moko tokoki te tokele kosenga toujours perfection na Yesu Masiya tokele kosenga Nzambe ete ye akele kobimisa biso na toute sorte forme ya captivité ya satanique epai wapi Nzambe epai wapi Satan akangaki bavi na biso epai wapi Satan alobaki ete tokoprogresse te tokoavance te tobondela Nzambe akende kodélivre biso pe topesa ye merci po toya délivre biso na kombo na Yesu tobondeli éternel de tout puissant papa topesi yo merci po na parole na yo topesi yo merci po na liloba na yo Nzambe topesi yo merci po todélivre biso topesi yo merci po tokangoli frère na nga topesi yo merci po tokangoli ndeko na nga oyo père de gloire topesi yo merci yawe totiki bandeko nyonso tu oyo bakangami na bouche ya diable yawe kende kodélivre bango kende kodélivre ndeko na ngai na kombo na Yesu 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 haleluya toke kotika lisusu bandeko bazali kobela na maboko na Nzambe ete Nzambe akanisela bango akele kodélivre bango nonaka délivraki mwasi oyo pendant 18 ans ye adélivre ye elio bake aza capable ya kodélivre mpe ngai na yo yango tokobondela kotika bandeko nyonso tu bazali kobela na bafamille bisika nyonso tu ete Nzambe apesa guérison na ye akokisa lolenge abikisi mwasi oyo na kombo na Yesu lelo oya éternel de tout puissant topesi yo merci Nzambe père de gloire toza na kondima lolenge obikisi mwasi oyo na kati na bible etangi kombo na ye te kasi ekoki kozala ngai ekoki kozala ndeko na nga mobali mon Dieu mon roi oyebi biso oyebi ndeko na ngai maladi na ye eumeli azali na badifficulté Yesu oyo mon Dieu kende kodélivre papa kende kokangola kangola bien-aimé kangola ndeko na ngai na souffrance oyo aumeli nango ntango molai Yesu Masiya toyebi ete tu es le même hier aujourd'hui et éternellement ochangeaka te bien-aimé oza capable ndenge osalaki na kati na mama oyo Yesu Masiya oza capable ya kokende kotouche tomoni otushaki mama oyo opozaki yo liboko mpe mama oyo aseredresaki yesu kende kotouche mama moko kende kotouche papa moko aseredrese alonga na vie ya masumu alonga na vie ya debauche alonga na vie oyo eumeli na ye ntango molai oza capable bien-aimé bamaladi na maboko na ye kangola Yesu Masiya kangola bamaladi kangola Nzambe na bikamwa redrese kende koepose loboko na mama moko nanongo koepozaki loboko na mama oyo azalaki redrese oyo Nzambe simba motema mama moko
guérir maman moko, guérir papa moko. Na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Donc kotima makila na Yesu Masia. Et que nous purifier. Ba organi nyonso tu ya nzoto na biso. Organi nyonso. O ezali maladi. Et que makila na Yesu. Et que nous purifier. Na kombo na Yesu toboneli. Au nom de Jésus-Christ. Ya oto ke iko senga. Makila na Yesu Masia. Et que nous purifier. Organi moko moko. Ya nzoto na biso. Soki epa iwe maladie ezalaki. Soki maladie motema. Maladie ya barin. Mamo de tête. Nusu. Zolo. Monoko. Maladie nyonso tu nzambe. O ezali kati na organe ba nzoto na biso. Makila na Yesu Masia. Et que nous sukola. Et que molaba maladie. Na kombo na Yesu Christ. Na kombo na Yesu Christ. Na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Donc écoutez maintenant. Esprit nyonso to maladie. Oh diable akoko seme. Na kati na bombo na biso. Na vie bandeko. Na kati na ba famille. To que ko empêcher. Esprit nyonso la satanique. Et kota te na ba famille. To ki pa ete ezali na kati na ba famille. To que ko kata ba lie. Na kombo na Yesu katana. Au nom de Jésus-Christ boneli. Na kombo na Yesu. To que ko kata ba lie satanique. Ba lie satanique nyonso tu. Oh diable akanga. Na mona ténèbre. Et katana. Na ba famille na biso. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Na kei ko kata ba lie. Na kati na famille na biso. Ba lie nyonso tu démoniaque. Soki ba tia ba téléphone na bango. Na radar na bango. E kaptaka. Bina biso. Nyonso ko sala. Na butu na lelo. Na kei ko kata ba lie. Na kei ko kata ba téléphone na bango. Na kombo na Yesu Christ. E katana. E katana. E katana. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu. Alléluia. Donc il faut proclamer victoire. Succès. Na bomo ina biso. Et là comme côté. Et là na biso ya mabe. Donc il faut proclamer cheke kwea. Nyoto mabe kwea. Na kombo na Jésus. To proclamer succès. Au nom de Jésus-Christ. To proclamer succès. To proclamer réussite. To proclamer victoire. Na bomo ina biso. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Alléluia. Merci Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant. Topesi merci na ta oyo tokumission nzambe pambola ndeko moko oyo azalaki connecté na biso Yesu oyebi baposa na biso oyebi bandeko bazali kolela nzambe pangusa mai na miso oyebi bandeko bazali na pasi yawe pesa solution oyebi bandeko bazali na maladie yawe pesa guérison imposer loboko na yo Yesu lelongo pozaki likolo na mwasi oyo contact na yo Yesu Masia esalaki mwasi oyo se redresser Yesu na butu na lelo tombonde liyo yawe na bomoi kene ko imposer loboko na yo na ndeko nyonso tu oyo azali maladi oyo akangami na ba esprit maléfique Yesu kene ko imposer loboko na yo na nguya Yesu Masia to déclarer guérison to déclarer succès kati na bomoi na biso to kangama na yo Yesu atako tomboni te lelo atako tozu guérison te lelo Yesu to umela na présence na yo to umela na enseignement lokola mwasi oyo pendant 18 ans aumelaki na enseignement ayaki epai na yo akimeki epai na yo yawe ya bikamwa biso mpe tokima epai na yo to persévérer devant ba tribulation devant ba humiliation devant ba pasi ekoya Yesu to persévérer toyika mpiko toyebi ete un jour Yesu Masia okokota likambo na biso un jour Yesu Masia okopesa solution na kolola ndeko na nga un jour Yesu Masia okopesa guérison na kolola ndeko na nga topesi yo merci Nzambe tokumisa Yesu Masia joa lokumu kumbana na yo ozali Nzambe okotika na Nzambe libela na libela au nom de Jésus-Christ nde tobondeli bongo amen 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 tolingi bino na bolingo na Nzambe tokomi na suka tokutani lundi prochain ete Nzambe abatela biso abatela pe bino bandeko tokutani lundi prochain bye bye.